mais so ba sala mwanda bakati mwanda bakati wana za musala te wana comme aventure et da ba G ba ça c'est sûrement c'est qui mais ba so ba te ba préparer pour l'élection bientôt là si on a ba condition ba sala moi dimi tia bakati papa na biso Jordan ba tiko bongisa nzela esengone osala Toane sengo makasi nde ba tiko bongisa biso nzela wa parce que tozaki na pasi moko ya potopoto ba salité donc pour kumba moto pour la taba ndenga sali biso nzela mais eloko eza nini eloko eza ke esuki il fallait continuer dès que soki continuer elingi koloba ke ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mais sikoyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyonso pomo ya kolobeza te mingi ya kolobeza te. Bonjour, bonsoir, très chers internautes, mesdames et messieurs. Il y a Bisso Podcast TV dans la chaîne de référence. Et quand on a un Sarabino, donc voilà, le Lesco Toza Awa vers Massina. Donc vers Massina, il y a sans fil, quartier 3, quartier 1, Toko Tambola. Le long ming Teko Lak Sabino, place Oezala Kibongo, Bosoto, Ezala Kabongo, Salité. Les Agabongo salité, les loba macadamisé yango, babongisi nzela. Derrière moi, tous abongo na boulevard Lumumba vers Saut des Moutons, il y a le marché de la liberté. Tu vois qu'est-ce que réaction à la population et c'est on y bazar nango. Puis tu sur la peine ba chauffeur il y a Otobenga bongo bana moto et songoni ba comme non passe ba comme à l'aise to bani na débit awa tozo kende ti place ba succès yango toza na hôpital ya Mutombo Dikembe na sima ya artiste Safu et puis toza na hôpital ya Wabodoin na toujours na sima ya artiste Safu toko Laksabino kaka ndenge zalaka. D'abord, au boulevard du 30 juin, vers Saut des Moutons, il y a marché de la liberté. Vers Saut des Moutons, il y a marché de la liberté. Kaka Nengezalaka. Voilà, tu pousses la main mouké. Tu pousses la main mouké. La main peut ndekonangai awa. Ponzela ezala ki boete. Mais les lots ba otiko bongsango. Ba chauffeur à moto. Et puis population baza bongo na esengo. Mbote papa. Mbote ndeko. Comment na Gaston Ganza. Gaston Ganza papa vandiwa. Na vandi na veni nzunduka na Masina a. Okay. Merci beaucoup. Nzelo ndenge bandi a esuki ti wapi? Esuki quelque part juste na direction Mafungu. Est-ce que ezaki prévu pour suka place wana? Normalement, il faut kende relier biso atana Kingabois soit quelque part et ça quelque chose de bien. Maintenant, souci ni ozana ngo est-ce que ozana esengo to ozana souci parce que makada mango esuki nango. Bien et moi et Rosa laté. Normalement, il faut pas longola biso kana passe ndé basu de initiative na kotika biso sous na stade et ça va mabe ba mema biso ka bisika nyoso balingi. Merci beaucoup papa la biso. Ba difficulté ni bozala ngo koto. Quelle est votre difficulté bozala ngo koto? Presque na ba point nyoso ba niveau nyoso ba difficulté ça nga raté wa délestage na niveau courant nzela pe sous poto na tambula pas moyen. Va ba meko cancela biso. Tozomona basemba batema kada be ba mine des até. Parce que etake bino ba conducteur. Botambola ndeni na batu. Bien to se sécuriser na nous système ya entrepreneuriat. To c'est la sécurité de la part ya l'état te yomoko faut mi sécuriser. En fait c'est ça. Merci beaucoup. Message clé cause na gouvernement congolais. Merci gouvernement congolais amekaka ko cancela biso en tout et pour tout. En fait, c'est ça. Okay. Merci beaucoup. Donc, Babi gouvernement Congolais cancel bango en tout et pour tout. Kaka lengezalaka mbote ndeko nangai. Mbote. Okay, merci beaucoup. C'est la chaîne Podcast TV le to kiti awa na commune Massina ka lengezalaka.
babongisi bino nzela ozorule kitoko te msalaki nango kitoko tosepeli vraimen makasi nde basali biso nzela to anonyokwama nzela oyo nde ezali nango kufa to anonyokwama mais nde basali biso nzela tosepeli makasi direction babenga yango nini direction ya roi baudouin direction ya roi baudouin voilà parce que makadame esuki tiwa makadame esuki précisement na biembongo na point ya biembongo place makadame esuki mais tosepela vraimen makasi soki bakontinue na nzela ti kuna na se po kuna na se place basuki wana mwa liboso wana ebe ba makasi soki mbula ebeti mais tosepela makasi vraimen soki ke gouvernement a raisonné biso ke akontinue nzela ti ata kota ya seb congo koma ntina barai wana kuna seb congo lavement tosepela makasi mpo tonyokama makasi so mbula ebeti ana toya bien mpo elanga so mbula ebeti boye kuna ya pas moyen ya kokende donc pour lata babuti koya boye pasi transport ekomaka nango pasi. Merci beaucoup. Est-ce que bino awa transport bovu ça va te combien parce que babongisi déjà makadam bon nzela na esili te toaka na bulka ya 1000 fois kaka nzela na esili te so nzela esili la tokoyeba mwani ya kosala po nzela na esili te kuna na se kuna ya mabele potopoto zelu ezali so nzela ekomi kaka makadam kaka par là tokoyeba mwani ya kosala. Merci beaucoup. Tozana couloir ya Roi Baudouin, donc Tobi Roi Baudouin et Azalaki Bongo belge. Azalaki belge. Bapesa kombo ya hôpital wana Roi Baudouin, Azalaki Bongo belge. Et puis Tobi basketteur na biso mwana mboka na kombo ya Mutombodi Kembe yepe hôpital na ye bakangana kaka na Roi Baudouin. Da bakangami kaka na Roi Baudouin. Bozomona ndenge bana mboka bauti koloba touti na ebandeli tozokoma lisusu si na suka vraiment siko wapi bakada mango esuki tozwa mpe avis ya population kaka ndenge ezalaka voilà totambola vers makada mango tolakisa bino mpe na hôpital na hôpital ya Roi Baudouin bozomona panique ezalaka awa na mboka na biso Congo donc tozokita tolakisa bino morgue ya hôpital ya Roi Baudouin oyo bazalaki bongo babelge bayaki kotela biso centre hospitalier awa na mboka na biso Congo esala pena kitoko makasi epuis na moko ya mwana mboka na kombo ya Mutombo Dikembe atonga hôpital na ye na ba norme tonga hôpital na ba norme et mopanzi bozomona bongo eza bongo marché de la liberté mopanzi eza marché de la liberté donc voilà marché de la liberté mopanzi wana awa sikoyo eza stade de royaume église ya témoin de Jéhovah ekangami mpe kaka na église ya pardon hôpital ya Mutombo Dikembe parce que Mutombo Dikembe atonga pena hôpital moko ya munene makasi awa toza siko na coin ya avenue babenga yango Salu avenue Salu oyo siko eza pe siko batekaka bantaba bozomona nake ekozala bo Seroni Malunda Maroya asombi bataba na ye Adame avenue Salu et vers marché de la liberté. Donc voilà kaka ndenge zalaka biloko moko ya bongo esalaka pena bien tozokoma sikoyo vers hôpital morgue ya Mutombo Dikembe et puis na morgue ya Roi Baudouin bomoni bantaba bango oyo bataba bango oyo donc voilà basala bazoteka bango kaka ndenge ezalaka somi mpe na ntaba na yo musuno dame mpe esali mpe mwa idéologie ndenge ezalaka kaka donc voilà on se retrouve juste après merci eza témoin misala emonani mingi ya koloba eza te touti mosika essentiel tokomi mingi ya koloba eza te ya koloba eza te mingi ya koloba eza te ya biso yango oyo eza biso na biso na biso donc voilà sikoyo tokomi liboso ya morgue ya hôpital ya Mutombo Dikembe mwana mboka incar basketteur
azaka bon États-Unis d'Amérique to yebiye et en plus aza molai makasi batuna semela to benga boka ba Mutombo Dikembe et donc voilà hôpital Biamba Marie Mutombo apesa ngo kombo ya maman na bango c'est parce que anoaki maman na ye parce que maman na ye abotaka bongo na césarienne abotaka na césarienne yango alobaki hôpital langa ona sali a na mboka na biso Congo pona pesa ngo kombo ya maman nanga Biamba Marie Mutombo BMHP. Donc voilà, nege bomoni tozo kende susu to pousse surtout l'accepter susu morgue ya Roi Baudouin ba belge o bayaki bongo bongo sabongo mboka na biso à l'époque kaka ndenge zalaka to l'accepter morgue ya hôpital ya Roi Baudouin puis na école mo ezana ya munene ezana avenue Likasi école ba benga ngo Bitabe, babenga ngo Bitabe, tobi ke wonza Bitabe, o le to comme benga bongo marché de la liberté. Et comment marché de la liberté pourquoi? C'est parce que ba rebelle ba kotara trop na Tchangu. Ba rebelle to ba koti na Tchangu. Alors ba na Tchangu le quoi to zaka makasi, to boma ba rebelle maboko to tumba bango. Yango il défait président Laurent Désiré Kabila Mouzé à Salabiso marché de la liberté. Mais à l'époque, ils ont bongo Bitabe, tono bengo wonza Bitabe. Et comme qui marché de la liberté, to ba tongeli biso yango parce que zaki boité. Zaki boité tant to bomi ba rebelle wana là c'était à 2002. C'était à 2002 avant la mort de notre président défunt Laurent Désiré Kabila après ba ko sala marché de la liberté, Tongeli Bisso, marché de la liberté et pour Nabana Tchangu. Voilà, Asko Tozana, centre hospitalier, Roi Baudouin 1. Roi Baudouin 1, Bozomona, ça faut que je l'ai yango. Tu vois ce qu'on a, Roi Baudouin 1. Voilà, Bozomona. Awa, Eza, hôpital ya Roi Baudouin. Ba Belge, Bayaka. On a parce que tout ça est colonie par les Belges. Tout ça colonie par les Belges et donc et puis voilà. Bayaka awa ndé tout mona ba roi Christian de bazalaka awa. Là c'était à 46. C'était à 46 donc voilà. Mais hôpital Oyo ba tongi yango na 1981 na 1981 batongaki hôpital oyo kaka ndenge ezalaka Roi Baudouin o bozomona oyo voilà wana école na bango école ya oto benga bongo toza na EP Lobiko toza pe na institut Bitabe et puis na Masina donc voilà. Ah vraiment ezaki tango zo tambola ma belé vous la ce que bêtise à la coûte donc maman na secteur ça la coûte. Au besoin mon lycée technique Bitabe. On est là bien débit lycée technique Bitabe. Donc ah pene comme macadamisé baté pena beto kitoko. Bokine bala moto ba tukoloba parce que tozo kende sur 6 places pena et suikaka ndenge zalaka to sur la pena population ndenge bazana esengo bazo sepela vraiment basali bango makadam na bango et sali pena bien ya omoni ya biso podcast TV donc chaîne de référence et ah tout là la raté car ndenge zalaka ko so pena papa la nzela bonjour papa. Bonjour. Comment on est papa? Comment on est papa Ampi? Papa bien vandi wapi? Na fana Masina. Ok, merci beaucoup. Tout le monde a ezaki boetema et bongi et c'est ngono osala ngotaki mwana mboka. Non, na sepeli une action oyo salami ezaki toko. Et sepeli si biso, hein pour awa ezaki ba poto moi ko legeza te. Mais to comme le librement ezaki toko pona biso et ezaki c'est pona biso. Bako ba ko sala pena bandela mususu esengeli ko sala. Pour sepeli sa biso nyonso. OK. Merci beaucoup mais fallait place ba comité ba suikana na katikati wana conseil européen ça bango. Non, conseil ezali ke ba chambongo anje po musala komati na suka oleke ko sala musala tobani période ambula awe bongi
mai oyo nyonso ekobana kokita ekobana kobebisa nzela mosusu. Alors bakontinue kosala ntina suka selon baprojet ndenge esengeli. Merci beaucoup ndenge papa so auti koloba. Donc voilà bozomona awa nzela oyo ekoti siko eke ntina wenze ya liberté. Nzela yango oyo ekoti ntina wenze ya liberté. Ekoti eke ntina wenze ya liberté. Donc voilà tozokita tozolakisa bino kaka tozolakisa bino tokoma pena ntina suka esika nzela esuki po tosolola na population tosolola na population et puis artiste ça faut que soit la sima wana nazomona déjà ba travailler bazana bato basala nzela somona bango basa musala bango kitoko babongisi nzela babongisi makadame kaka ndenge ezalaka. Ok, voilà. Voilà, tu éviter azota goudron na ye, azota goudron et pour que ba place monsieur saka mo ba madusu wana azo kanga yango kaka ndenge ezalaka. Donc voilà, vous mona papa so azota goudron azo kanga ba ligne wana. Toko tuna yeso ki ezalaka boye po mbote papa. Bon papa za concentré na musala donc voilà. Aza concentré na musala donc makada mo yango. Bozo mona kuna pe na sima ya artiste staff bazo tabongo goudron na ba ligne wana po ekanga pe na ba béton wana mabe eyate. Parce que ah mvula soki beti ezalaka musique direction ya tobenga ngo ya roi Baudouin. Donc voilà. Siko ba signe oyo bozomona ba signe oyo ezaki mutako koleka donc moto koleka mpanzo te. Parce que ba mituka vraiment na bandi koleka te. Ba mituka vraiment na bandi koleka te. Yango ba tie ba signe oyo ekoki koleka te. Donc voilà na sola na papa ya zawara papa la biso tout le monde a ça musane awa ça la pe art donc voilà. Bonjour papa. Bonjour. Merci beaucoup ya biso podcast TV le tokiti awa na changu précisément na commune Masina au sala boulot nga boulot na ngati nga les passants voilà ça peut moi na Masina moi Masina. Okay, merci beaucoup. Comment on nzela boye et ça l'on est tala papa biso nzela za problème te nzela za be ba sala mais nyonso ba mutage si la le lobby to on a besoin nzela continuer ke bimatina gare centrale là et goza bien mais so ba sala mwanda bakati wana za musala te wana comme ba aventure et za ba G ba ça c'est seulement c'est qui mais ba so ba te ba préparer pour l'élection bientôt là si on a ba condition ba sala mois dimi tia bakata ni ba sala mois dimi bakata ni wa bito to a besoin nzela kende et bah Luka bon atina gare centrale pour m'embouteillage je ne sais si là ils a bien ma casse. Nzela o ekenda e baluka ti ekoke pe côté gare centrale. Oui, ekoke ti gare centrale manjili quartier ke gare centrale. Capacité wana ezali bango capacité na bango sala musale zarara. So ba moi ba pa ba hera la kati mboko dans 2-3 minutes musale ça mais après ba abandonner non, c'est pas ça. Toi ba congolais to lemi bango to ba na biso bango. Salini. To ba bango ko. Mais ozamona mboko ba bon point. Et bon mutaba mutala nani. Moi mboka te. Moi mboka ndi mutabaya mututi bongo yebi yango te yo so sa mabebi so sepela nao o sa bien te to sepela conseil européen na gouverneur de la ville papa na biso Jean Singo Bilambaka conseil européen Jean Singo Bila ezati Jean Singo Bila ya mukulu azadi ya mutu déjà responsable banda mamukala asani mamba bien pour batba sepela ne so sara mabe to sepela ka te biso to ba congolais to vivre ne bongo so sa mamba bien to za non so sa mamba salité to atina note c'est ça c'est ça. Merci beaucoup tozomona bongo peuple congolais baza vraiment na kanda makasi et ba vraiment na kanda makasi et na so appela maman na parce que maman nga oteka awa na makadam maman oteka na makadam na ye awa place basali makadam asika maman zoteka kaka ndenge zala mais à l'époque c'était pas comme ça mbote maman papa bako filmer nga boyete mbote maman mbote papa kasi ko filmer nga boyete papa. Merci beaucoup maman la biso bien ça là à kokana kolobate donc voilà bozomona nde bandeko baso continuer ka toujours ko sa musana bon kitoko toko masiko tina suka merci aussi juste après merci donc voilà bon mon siko aweza
tomoni batie le quoi rond-point moko boye. Batie le quoi rond-point. Awa bazolamba goudron. Goudron oyo bazotia yango na ba coin na ba place oyo ezake eza ko kabwana bazotia yango po ekangama. Ezala ko kangama. Mais balobi bazofutama bien te. Bazofutama bien te. Bazakuna kana boy kutu ko sala interview. Bana kana ko sakana te. Bana kana ko sakana te. Parce que nese ba place aboye. A loka ba tongo loka moi terminus. Ba kolonga ba salité oyo. Ba tia yango ba fleur. Ba tongo mo monument moko boye. Ata monument ya Robodouin, ata monument ya Muto Modi Kembe et ko sala pena kitoko makasi kaka ndenge zalaka. Donc voilà. Et to comme ce que vers virage. Na sona ndeko la ngai. Kaka ndenge zalaka mote papa. Mote papa. Comment on a? Nga ba benga nga Jordan. Papa na biso Jordan. Ba otiko bongisa nzela sengone ozala. Ah to ane sengo makasi nde ba otiko bongisa biso nzela awa parce que tozaki na pasi moko awa ya potopoto ba salité donc po kumba moto fola tababuti ah sko to mo kumba à l'aise donc to sepela makaba basali vraiment basali basamusa malamu awa. C'est que bokiti pena transport. Ah te transport tondo liboso tondo manami parce que to tcha ka 500 fois kaka. Ponzele bongi. Ah tozela susu ba basi sa basuki sa ngona nzela awa. Basuki sa nzela tozela ba ya continuer ti kota catholique côté ba potopoto etikali kuna. Ya catholique ba comité. Ah ba comité, ba komi kota catholique te tomoni ba bandi lisusu kota côté a na bitabe kota nini ya station ba kita nango kota Milangi wana. Ah nde ba bi ba ya continuer ba keti Petro Congo. To sepe vraiment makasi. Merci beaucoup. Tozoko masikoyo esiko wapi makada mesui kaka ndenge zalaka. Merci. On se retrouve juste après. Linga kolobe zati otemeza temwe misale monani linga kolobe zati uti musika essentiel to komi linga kolobe zati ya kolobe zati linga kolobe zati ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesikoyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te tomoni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba when you begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bande bisitu. Ok voilà et to comme ce qu'on place ba suki makada mango et makada bango ba bi suki na direction Biembongo direction kenda ti wapi ekenda ti catholique ebimi Petro Congo eketi ka Changboy nzelo ebimati Petro Congo ebimati Petro Congo. Ndenge suki boye tanki yo mwana mboka chauffeur aussi susi ne oza nango to pe conseil nyoko pesa okosenga ni pa bakonza leta to senga bango basi service nzela o so bomoni yango na mbula seke kokamwa makasi to bula aba malade ezo biso ba infection awa nde basali ndambo batiki so nzela mususu na ba potopoto ya mabe makasi so basi sango to sepela makasi to bondela bango ka basi service bimisela biso kati Petro Congo. Ti église catholique eza musika ya musika ya distance va 1 km Okay. Merci beaucoup ndeko la ngai voilà na moi papa et azape moi na masina je crois bien bonjour. Bonjour. Comment est papa? Comment on Jean-Pierre Mondande. OK, merci beaucoup. Ya biso podcast civil to kitina changu et précisément la commune masina nzela ozaki boité nde babongisi yango take moi na mboka esengoni ozana. Bon, nazane sengo kasi puisque eza quartier onga na ida mo. Toza quartier ni. Toza na quartier Nzuzu ya Mbombo. Nzuzu ya Mbombo. Toza na quartier Nzuzu ya Mbombo. Awa donc banda to koli awa. Donc première fois tout le monde appena que bakanisi biso na gouvernement ko tiela biso makadam de batiela biso béton awa. Donc tozo sepe na makasi. Puisque awa ezala mai se ko tia zo côté la biso. Neto banda ko lela makasi quartier banda ko zinda naza pe parmi bato zo ba démarche awa na époque ya musée nde atele biso terrasse to récupérer ba parcelle bon après wana ti siko nanu penda bakanisa ki biso pété mais to ko mona siko na période ya faci do to ndimi penda ke aza penda béton to moni makada me ba goudron te to mona penda ka do béton pena béton.
Donc pour projet si ça même nga pe signature nga c'est kota na ba projet nous allons faire banda kuna kota station et boti et puis mi boye sep kei ti petro Congo ah wa pe sur ça déjà na projet et rento ça la moi habitualité ba nini o les gars mais to bossa ni pe to ah gouvernement la bossa ni so ah mbula se beti o les kate ndenge ba moto o les kate do poto di bulu tout ça mais Bourgmestre Masina actuel comment est Bourgmestre akoyi bana soki azosala mo misala papa na biso tout ça kaputa azalaki awa non ça musala ayebani tout ça ayebani aire moko to anomona bando kita mo moke mais c'est dernier temps tout le monde a appelé sous présence que Bourgmestre Bourgmestre Christian Oza actuel azosala ba descente cité ba quartier na ye azosala descente à sa descente il faut la vérité et ça tout à la bourgmestre bon chef du quartier et c'est ça la descente il faut que to condamner ka bourgmestre ba chef du quartier ba ça rien ba chef du quartier avant il y a un bureau à Yazou et ça non ma bourgmestre biso mona pays développé tout le monde ba chef du quartier ba yebani ba on to balanda bana misala quartier bourgmestre zande après a osé la rapport au chef du quartier pour yepe na tour na e bourgmestre a même on a réagi mais ba chef du quartier bazo kiper le remonte na éviter so ba proposition ni za pour le chef du quartier wana kutunde tombusinga papa pour ba chef du quartier ba ninga balanda ba démarche banda kala mais tala mutema na mwa fatie moko na ndenge na e ko yoka kaka batu na ndenge sala commission ndeye moko bandi ko kita ko sa misala bien que nano akiti na quartier te mais il est déjà aux olaxake akokita un jour akotala ba misala azo salisa mais to compas te fallait ndenge ba chauffeur bazo ba pina quelques populations bazo ba fallait continuer ti vers Petro Congo mais suki ndenge o suye na biso zaki esuka awa te po so esuka kuna tozo ya l'aise so suki awa bon so koto bato déjà population bazana pasi pokoto suye na biso zaki et continuer tie bimati na sep ezuti na Petro Congo sope makasi ezalata na bamanda oyo ezoya lisusu tokosuete suko fatia vanda lisusu mpo alandela mosala ngo bien no azwi susu na Petro Congo ali akati yango ti ebimi meme na nini na kulumba oyo ezala nani na kingabwa kuna zuma tu wana eza mpona honera mboka na biso tozomona mpe kulula makasi awa bana sina wenze ya bosango wana bitumba chaque jour vraiment etake parce que ozala kwa notable ya Masina mwana Masina ne grandi est-ce que beaucoup vantsa bango te parce que bitumba ne sila bon c'est possible toko kwa kizete parce que le roi nezaki ça mon papa normalement mais ya Masina ndeleki c'est partout ngana kende matanga na bandal na mona to kim to koti na kata lupango ngabe ape na banda na kasavu nazo kende batina kusuma service nazo kende kuna dona mo abela ba petit bazo panza biso ngabe ape mais bon elingo ba ke na gombe pesa tina gombe pesa li pousser ba petit ba baluka do eza partout eza ndesiko nini eza ndeke encadrement ya mutu na mutu ay banenga ko kwa seni quartier na ay bande nini akotia mwinda po asenitwa ezo compter tina ba mwinda banzete ezo kola nde misala chef a quartier ngwa siko est-ce que awa na commune Masina pe kini bopeto ezali existara bon kini bopeto ezali existara pe existara salongo bo salara ezali maka même ko kireo eza ba petit bazana mo organisation kini bopeto ya yeni mususu ba petit na po balembi batunde bayoka te ba mangbongi po ba petit bazana organisation moko bayaka ba dimanche mona ale ba kire bango moko na ndenge na bango bénévolat d'ailleurs na festival ba petit so ba samsa na ko encourager bango ba rolande ba salito ba ko komba bena maileka po ka iselanga donc mai pena do ke lega ka pena pa ezochola ba petit ba sango bénévolat est-ce que petit na so ko ça nga jour mona ba dimanche mingi bayaka bango mona na ba pao na bango bazaki mbopeto te ka ba petit quartier bazana bonne volonté basomba ba botine bango moko mutunde suko ya ko financer bango pe koma makasi est-ce que ba contacta pe bourgmestre
Parce que Kini Bopeto, Jacinthe Ngobila, c'est notre gouverneur de la ville province de Kinshasa. Alors, Batounaye, ils ont beaucoup maître. Beaucoup maître, Batounaye, ils ont chef du quartier. Alors, Kini Bopeto, tu es qui, ils ont qui, Nandenge Moke, non? Pour tout le monde, la célébrité dans Moka Nabiso, la ville province Nabiso à Kinshasa. Tout le monde a un quartier et puis partout car mais tout ce qui est dans commune monsieur tout le monde a toujours bosoto donc c'est que les jeunes ba ti ba mbongo na bango moko ne fort na bango ba sombi ba bout na bango mais sans contacter beaucoup mais ou soit ba kenda contacter beaucoup mais ça pèse ba promesse mabe bon et là on a 52 batu bango mono ba so conscience mutu place azali so conscience na ye ezala bien po baloba le ventre crée na point d'oreille donc na mukusi angwana pousse mutu na place azali so conscience net ba petit na biso et ça la bien mais tant ka koto talaka donc ce batu tout sur conscience batu tout baza uni pour un objectif et ça la bien conscience c'est ça li boza uni sur boza un objectif moko wana siko bozolanda objectif na biso za to koma kuna to katsa na ngambo wana bo kende bien po boza ini et puis conscience so boza bomoko eloko esenga wana so kaka toza ini conscience sali bien nyoso tozoloba to lobelango pe souté bon ba division de mutu et ça là que bato ba atteindre objectif pe projet na bangote tout le monde fait un projet ou un objectif que to koma kuna poto réaliser projet. C'est un peu ça. Merci beaucoup, Papa Nabiso. En tout cas, Banes ou Kombo JP Mondande. Merci beaucoup. Dans le quartier, comme dans mon Koskoto, dans les cas qui peut. Donc, on a un quartier de A à Z. Si les gens ont combien de quartiers Massina, quartier qu'on a 13. On a 13 quartiers. Merci beaucoup. Donc, c'est que les députés professeurs, ils ont peine là au ça. Bazoya déjà touché la population, mais ça l'appel au qui c'est population. Ils ont battu pour un avantage na bangote et puis ba visiter bisoka pour ba permettre ma ponamité. Ba luande ke ezalaka bongo ba kutanaka to sololaka ba e ba passer peuple nini. Bakende peut défendre le peuple dans le parlement ou on en est bien mais ça te que kaka ayebi que to comme permet ma ponami akomi ko na quartier neni libula neni mai neni point ça la raté pour ayebi que azan intérêt mais il faut t'as l'intérêt de tout le monde c'est un peu ça. Merci beaucoup Papa Nabiso donc bonne route alors dans ce pays Makasi et donc il y a biso podcast TV kaka ndenge zalaka en tout cas c'est le pena bien Makasi. Papa outi ko décortiquer outi ko expliquer biso nzela oyo pena mama na salita ko sakana te alors bandeko bazoteka awa ce sont ouais passant bazoteka regarde nzela pena salité makasi salubrité musala ya salubrité salité makasi que ndenge zalaka. Mbote maman. Mbote papa. Ok, merci beaucoup. Tomoni le batonge mino nzela parce que awzaki mabele mais ko makadamiser et sengono ozanango. Ya liboso coup de chapeau na Fati. Po ndenga sali biso nzela. Mais eloko eza nini? Eloko eza ke esuki. Il fallait continuer. Dès que ce qui continue, elingi koloba ke biso koto toza ba héritier ba père ba kufa, c'est que tozwa kimia. Po tozala ka mal à l'aise na marché de la liberté. Betaka. Tant mbule betaka mai nyoso ya marché de la liberté et yaka et débordé. Dès que zo lukanzela et na balopan. En tout cas ça passe makasi. Vous la soke betima e uti na marché de la liberté kiti awa. Dès que biso toza derrière marché de la liberté, ba mai wana nyoso et qui t'a na ba parcelle na biso ponzela maye kende ezate c'est que beaucoup là il faut bolamuka. Merci. Voilà donc maye uta na marché de la liberté qui t'a awa ya banda ko mara inondé tant maye uti na marché de la liberté lokola ba terrasse ezate maye wana e débordaka
ekomi koya kokota na balopango seke moyi bulala eza te mais nde tomoni ke makadame ewuti déjà na boulevard ezoya kokota boye esuki ya na avenue Biembongo o Biembongo o Bolenge biso toyaba masina seke oyo avenue oyo biso toyebi yango tozalaki mike tokomi bakoko boye toyebi avenue oyo mais soki bomusala ezosalama bozwaka bato bamayele basala musala bokondo zwa kaka tomoni yango na nini tomoni yango awa tanton tozwa bakarte ya kuna na enrôlement awa omona otema liboso machine boye mutu banda botelemaki 5 minutes 10 minutes azokoka te mais batu basalaki recyclage batiki bango bazwi batu misusu ndenge moko pe na banzela oyo batu bayebi misala botiki bango bozwi bato bayebi misala te nde bokamati botie bango en tout cas ezobetisa biso mabaku biso peuple tozo souffrir makasi mais nzela suka boye te et continuer penza po musala oyo esalami malamu na kimia coup de chat terrasse oyo eza munene o basala bino awa mai de bodarte terrasse oyo eza munene lobi yango mai yango tange eyaka to derrière marché de la liberté mai tange eyaka ekendeke na bamipanzi wana ekendeke mipanzi wana ti mipanzi na biso kuna pe terrasse oyo ezali mais en tout cas ezokoko supporter te ezokoka te penza. Merci beaucoup. Message nous copie ça pas gouverneur de la ville province de Kinshasa et papa na biso Gentini Ngobila Mbaka. Bon, banzela pesa na muke biso papa Gentini soki ya solo ke ozo image oyo nzele za muke en tout cas batiaka ba terrasse ezalaka et puis nzela oyo et continuer penza ti Petro Congo ndeto ozo kimia poto moni ke tango bazo sala nzelo ba otape ba terrasse quand même et kende bien. Et qui est bien, il y a un baksaka. Merci beaucoup. Bonjour papa. Bonjour. Il y a un baksaka maman Otoloba. Bon, na ko bakisa que mai oyo ya terrasse oyo. Et outi na marché à liberté te. Et outi njili. Et outi njili. Et katisi boulevard nde eyeboye. Tango komi quelque part wana bifurcation ezali. Ndambo eke boye, ndambo eyeboye. Alors, nyonso tout et oyo eke kokitana mai ya changa. Oyo eke kokitana na moliba ya ba chinois ya ba teke na sekuna. Mais problème oyo ezala makasi awa ezali nini? Terrasse oyo capacité ya réception ya mai eza muke. Terrasse eza muke. Capacité ya mai eza mingi. Alors, soki mbula enuki mingi, mai oyo utaka banda à partir ya njili soki eye e débordaka. Alors, tango est débordé, et tamboli na balabala. Ça c'est un. De deux, na balabala oyo basali libiso. Les caméras s'il vous plaît. Oui, na balabala oyo basali libiso. Balobi ke basali balabala 800 mètres. Nga na ndimite. Esika to telemi awa. Poko na boulevard. Est-ce que ezali 800 mètres? 799 mètres. Alors, est-ce que mbongo oyo bango badriklaki basala balabala bolenge? La moi soki ndambo ya balabala bolenge, ndambo mususu etikala na potopoto. Bato bazala kamburbe na ebite soki bapesaki mbongo ya musala incomplet na ebite na gouvernement. Parce que na ebi ke tango bapesaka ba finansaka. Bako financer balabala mobimba. Trochon mobimba, il fait ekende kobima na sep. Mais bango basuke selisi biso na katikati. Avant basala baba na bakosala makada, est-ce que bomona ki bongo beaucoup mais c'est masina yaki? Bon, en tout cas, na monate na ebite soki bango ba monaki mais na monaki na télévision chef du quartier ba na tambola alors. Député oyo a déclaré que basali la biso balabala oyo. Déclaration na yeke baza kosala balabala bolenge. Mais balabala bolenge ezali ndambo te. Hein? Baba bolenge kei e bandi kuna e sukeli kuna. Alors, ndenge nini to komi na ndambo. Tala yo moko tala. So pusani wana poto. Awa soki mbule nuki nyonso oyo ezalaka libulu ya mai. Nyonso wana oza kotala. Ah, soki mvule beti botambola rate. Okotambola te papa na ngai. Mai ay komi ebale. Okotambola te yaka na bwato. Otamboli na boato. Donc awa mai mbula soki nuki yaka na boato tamboli na boato. OK, merci beaucoup. Donc il y a Biso Podcast TV toujours na disika changu na commune Masina et papa ni ko bakisa. To tambola koto wana koto ba balakisa biso wana na bele parce que makada mesuki awa ya ngoyo artiste ko zola ngo esuki awa asko to kotina mabele. Ni ko bakisa. Bon, na bakisa te ke chaîne ya mabele na koli awa na botami awa na bimina monde ya bale atina comme na stade
ezosala biso si ngai Jogo Nzila nabeti na Rangers nabeti na Sodigraph nabeti na Foba club ebele na stade wana donc licho ozomona mikanasi eza collecteur ozomona oyo liti biso ba jeune tozobunda eutaki komi na kotila gourmesse soko kei na pona nzela na direction ya munene collecteur wana batonga bis wana bacha yango te mir bacha batol donc salité oyo biso eutaki mbateke ezouta do pax mai nyonso dans marché liberté ekitaka boye saison tolelaka pa administrateur balongolaka papa Frank Yanza asignaka parce que basunga biso connecter bafongola bon totala boye ndenge balongolaki na komelaki pe gourmet saison masina oyo ya sika gourmet wa sika biso aye yani José, ce qui José, je crois comment Papa Christian. Na komelaki ayambi biso kitoko to sepela Papa Christian akitaki pe na quartier na so monaki bangar o batongaki abukaki yango nyonso atelaki rapport abiye pa lelaki abi rapport na biso ke pa gouverneur pour na kolela pour na nzela faut continuer. Etant nzela so continuer embouteillage ke ça ate matimba la mo pétro Congo pour alou. Mais point ce sukia ko suka point ce sukia comme le libulu so ba monter sukia ba koma ko kale batu. Sécurité à la côté Makas. De comment ça va quitter à 22h, va bimina machete babana bakunte bato so babimaka po ya biso bana côté so sélection to bandako. Et comment Serge bato auta côté ya kokale bato. Yango moni ba démarche nyonso nazo sala de na komela ka pe président assemblée nationale. Na za lettre wana pour na carnifer. Ya sona na za ba copie wana nyonso o ndongo moni o na uti ko lela pa honorable Didier Kabampele. Toto le l'état qui a commis DG a fiki de l'état c'est ça un problème de air nyonso sango na biso kiré catholique abunda ko chali bonza po basunga so ba jeune to kirata ba salité wana et bima donc ça ne va pas na minute to zana salité tondi ya makasi. OK, merci beaucoup. Faut tanga pena lettre oyo gouverneur de la ville professeur Kinshasa ayoka yango et papa na biso Gentine ngobila kara nangezalaka et voilà les jeunes volontaires du quartier Nzazi wa Mbombo Nzuzi wa Mbombo. Référence paroisse Cœur Immaculé de Marie Kinshasa Massina. Leur téléphone plus 243 89 63 92 993. Concernant les demandes de l'assistance financière pour leur courage des collecteurs Biambongo de Massina Bitabe. À monsieur l'honorable Didier Kabampele à Kinshasa, Massina. Monsieur l'honorable, nous venons très respectueux auprès de votre autorité introduire notre requête de l'objectif submergé. Volontaire, associé et déterminé d'économiser la vision du chef de l'État pour le développement de notre pays, la République démocratique du Congo. Dans ce cadre, Didier, nous soutenons l'opération Kin Bopeto. Je répète, nous soutenons l'opération Kin Bopeto, initiée par le gouverneur de la ville province de Kinshasa, visant l'assainissement de l'environnement urbain et pour la protection des populations contre les diviseurs malades de part et porte des vies humaines ainsi que dégâts matériels énormes. C'est pourquoi nous venons toujours penser à nous organiser pour curer avec nos voyers des bords des carnivaux. Collecteur Biengo. Tout ce qui wana. Boyoki lettre oyo. Jeunesse congolais na commune Massina bauti kosala. Ancien joueur, footballeur. Obetana Foyo, na beti na Ranger, na beti na Sodigraph, na Semendo pour na bimia na Semendo. Na terrain marché liberté pas présent so djenga. Merci beaucoup. Otu kosa lettre kalelo. Kaka lelo po toko tsapa ya mukonja gourmet c'est pas Massina ezali. Na komelaki pe ba copine na tiaki ayambaki na mutema moko ye pa so lela pa ba konzi ba cha biso so ki moyen temps ezali to komi na collecteur abota la biso wana ça ne va pas oyoka na mawa to koki ko koma na omuna ba image collecteur ezali eza quelque part ndenge place mai suka ndenge kina matanga to koki ko koma. D'accord, merci beaucoup.
On se juste après. Ya biso yango oyo oyo eza biso na biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin Mbote papa. Je vais m'exprimer en français du moins. Ouais, c'est pas grave. Même à Lingala, mais tu Lingala, tu es à Lingala parce que tout le monde est balandé en Arabiso. Mais je parle en français. Ouais, c'est pas grave. Vous voyez, quand nous avons vu les pancartes qui étaient fixées là-bas, c'était la vision. Fixé où? C'était où? C'était sur la route avant de commencer les travaux. C'est la vision du chef de l'État et nous en étions très très contents. Ils ont bien commencé depuis les boulevards, mais ils se sont arrêtés ici au pont. Alors que la route doit continuer jusqu'à Protestant, je crois que ça doit aboutir sur Petro-Congo. Et c'est un projet de longtemps, ça ne va pas s'arrêter là et ça ira même jusqu'à Izam. C'est pour désenclaver notre millet. Et vous savez très bien quand il pleut abondamment, ici vous ne pouvez pas passer ni par moto, ni par route, par véhicule. C'est pratiquement impossible. C'est parce que nous vivons encore la saison sèche que vous voyez maintenant que c'est praticable par les gens de moto ou bien des véhicules. Une fois la saison des pluies arrive, nous n'aurons plus l'occasion de nous planter comme nous le faisons maintenant. On ne sait pas. La route s'est arrêtée là-bas. Ils vont continuer les travaux. Nous ne comprenons pas qu'est-ce qu'il y a au juste. Alors que c'est un des... Nous avons su passer par les chefs de l'État, par les chefs du quartier. Mais vous posez votre problème. Les chefs de quartier vivent avec nous. Tandis que le gouvernant ne sont pas ensemble avec nous. Ils entendent, mais ils ne voient pas. Le chef du quartier, il présente aussi bourgmestre et puis les gouverneurs aussi. Mais est-ce qu'ils le font? Est-ce qu'ils le font? Notre préoccupation, voyez vous-même, il y a deux grands hôpitaux ici, Roi Baudouin et Mutombo. Il y a des classes, Liti Machina. En son sein, il y a d'autres instituts qui sont là. Il y a même les marchés. Et vous savez, dans les temps, avant qu'on entame les travaux, les gens mouraient. On vient avec quelqu'un qui va à l'hôpital, presque agonisant. Il va craquer puisqu'on doit faire un grand contour par Petro-Congo ou aller emprunter cette voie. Pendant ce temps, il n'y avait pas la route pour rentrer directement à l'hôpital. Il y a la route telle qu'elle est là, elle est praticable pendant la saison sèche. Mais tandis que pendant la saison de pluie, c'est tout un fleuve. Vous n'aurez pas l'occasion d'y accéder comme nous sommes maintenant. Et je crois que les autorités, les gouvernants, ils doivent nous écouter. Ils doivent sauver les vies humaines qui sont... Quel est le message clé que vous allez lancer au votre bourgmestre de Massina? Message clé. Nous lançons un message de détresse que les bourgmestres parfois puissent faire une descente sur place au lieu d'écouter dans son bureau. Il doit descendre sur place pour tester, pour tâter tout ce que la population est pratiquement exposée. La population est exposée à beaucoup de cas de maladies. Voilà, nous sommes sur quelle avenue? Ici, c'est l'avenue Mavungu. Donc vous habitez à l'avenue Mavungu? Non, j'habite ici. Ma maison est là. Et ça, c'est l'avenue Bolengue. Depuis le saut de mouton jusqu'à Protestant,
Cette avenue s'appelle Bolengue. Bolengue. Même quand vous arrivez au magasin là, c'est bien marqué avenue Bolengue. Cette avenue ici. Le gouvernement, même les gouverneurs l'avaient bien dit, pour les travaux qui devaient s'effectuer. Il avait bien annoncé que les travaux vont commencer pour finaliser tous les travaux sur l'avenue. Debout jusqu'au fin. Oui, jusqu'à protestants là-bas. Oui. Mais pourquoi ils ont arrêté ici? Arrêté en cours de route. Quelle est cette route qui peut s'arrêter? C'est que les travailleurs n'ont pas bien payé. Impossible. Mais est-ce que les gouvernants savent ça? Je crois qu'ils ont déboursé de l'argent pour abattre les travaux des titans. Mais est-ce que ces travaux qui ont pris l'ampleur depuis les sauts de mouton, arrêtés jusqu'au pont, les autorités, les gouvernants les savent. Ils savent que cette route n'est pas encore arrivée au bout. Parce que l'avenue Bolengue, c'est depuis les sauts de mouton jusqu'à l'école protestante, l'église et école protestante. Mais il se croisement avec l'avenue Sep. Il y a Kulumba qui vient, qui va rejoindre Sep. Et l'avenue Bolengue aussi qui va rejoindre Sep pour s'acheminer vers Petro-Congo. Ok, merci beaucoup, Mbote maman. Mbote papa. Ni ko bakisa na papa utikolo pa parce que tomoni papa za komi na kanda makasa osala kote. Ni ko bakisa. Nakanisi ya ebele bandeko basi balobi ngai ezopesa biso pasi. Ndenge bomonte otelemi awa. Donc na ilanga boinde toza bien. L'air moule ko beta awa ayi kokoma mai na mai potopoto mwaye mutu kele kate mwaye ba tubale kana na makolote ba tubasol kana ba butu ba kana na musala donc eza pasi. Totondi na bangungi awa carnivore oyo etondi na bouteille babiloko nyonso ya mukili o bazobwaka kuna soki tokomi 18h tokoti ndako moya kofanda libanda te ngungi malaria awa ezotungisa biso baya kobongisa esika oyo basala mwa carnivore po mai po biso anzela mai ekende awa eza te soki basali carnivore awa ekokende tina terrasse batoboli mai ekoki kokende kuna wana bato bakozwa bakodida te toloba awa bokotaka 18h mpona bangungi na bosoto kini bopeto koto esala nango mosala te kini bopeto eliaka te lupango mibale oyo biso kutu mwa bien lupango mibale oyo mai etondaka na kati bakosa une semaine bapepaka mai etondaka oyo ya etage oyo na oyo mai etondaka na kati kuna na kati bato bakuma pepa lokola bazopepa bambisi yango wana babongisela biso balabala oyo batia carnivore mai wana ekendeke tina terrasse wana nde tokozala malamu na kata quartier na biso nakanisi oyo nalingai kobakisa yango wana ndenge mwana na ngai ya katolike alobaki nga nazali membre na katolike nazali présidente ba mama katolike bongo toza kolela bakonzi na biso moye baya na eklezia eza te nzela koleka na eza te banda cardinal baki akoya donc mai etondaki ya potopoto ti lelo na toyamba ye te yango wana tozelinga babongisa nzela eza malamu biso mpe tosepela eza mpona population mobimba. D'accord, merci beaucoup. Oui, un dernier mot. Pour Mokola Lelo, c'est pas pour d'autres jours, mais pour aujourd'hui, un dernier mot. Voilà. Pour aujourd'hui, un dernier mot, c'est quoi? En vous voyant comme ça, nous voyons la présence des gouvernants. Vous êtes mandaté par les gouvernants pour venir tâter sur place ce qu'il faut. Mais alors, nous sommes très contents de voir que notre parole, les paroles que nous prononçons, vont atteindre les gouvernants. En premier lieu, les gouverneurs. Et sans oublier que la vision du chef de l'État est de désenclaver et de s'occuper des infrastructures routières. Surtout, c'est dans son plan. Et alors, quand nous avons vu les travaux commencer, nous avons félicité le président de la République d'abord, lui-même,
qui a bien voulu que cette route soit vraiment réalisée, que cette route soit vraiment bâtie pour désenclaver les milliers qui est complètement emprisonné de ses côtés. Merci beaucoup. On se retrouve juste après. Merci. Donc voilà, tout ce qu'on a vers Pomavongo, toujours na commune Massina. Donc bozomona mai oyo ye auti Kimbanteke. Auti Kimbanteke. À côté artiste toki komata. À côté ce que tozo komana source place à quoi na mai ntanga. Pomavongo yango yo mai outi Kimbanteke ozomona ba salité. En tout cas, tu as évité de konzamboka na biso to bongesa vraiment que la pena kitoko makasi environnement salité makasi batu basolo la bien toujours bangungi ba malaria tala salité kini bopeto oto ibaki na mboka na biso esala marasuti esala malisuté salubrité ezala lisusu te. Tout comme à Sugoyo, et si comme place Mayango, et Koya vraiment vers rivière Ntanga. Merci beaucoup, on se retrouve juste après. Yabiso yangoyo, oyo zabiso na biso, suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso. Lelo eza lelo, don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso, tia kondima likolo na nyoso. Pomo sika to uti nini teto moni na nyoso to sali mekondi mekuli. Forever grateful, I'm counting my blessing. My way do I begin cause eleki mingi. Likolo na seko lekaba, ute bandeli situ benga mabalongi. Ozi fe. Donc voilà, tout ça c'est awa na avenue Matadi vers paroisse à Iker Marquilé. Donc voilà, on a paroisse catholique Iker Marquilé. Yangona bozo mona bongo et avenue Matadi Diogo ospike biso nanu awa izalaka bosalaka ndenge nini awa omoni to salaka vraiment kirage ya kosakana te to lelaki pa ya sango na biso mokonzi basunga biso libonza parce que ngana za cordon de nazo ba chaîne volontaire to soinaka ka niveau na biso parce que collecteur oyo maye uti banda Kimbateke eyeti awa do salité zo uta mutombo Kimbateke njil eya awa après ke na maya tanga do awa soki salité longwete mai wana epanza banda ko zomona ba mir to dinaka tazanta na salisa ki ngo moni lettre na komela ki gourmet na kendaki ayambaki biso ayaki kotala yango pe abuka ki pe bangaru ozaki na prince yango yepa lobaki akokomisa maloba pa ya gouverner na biso Gentini Ngobila asunge na makoki poto to kire po place soki ba kire yango tende mbule banda to za na problème makasi ba maman po ya paroisse oni ba camion etambola raté parce que ça deuxième collecteur amené na ville ki sasa après kalam awa yango to so lela lisungi pa ba konzina biso basunga biso ba jeune volontaire parce que na sangisa ba jeune lo ba kesa ki kuluna ba kesa la boy na sangisa ba teke ngamoko jeune na bimina mamba bale na masina awa na beti na stade ba club eze belé yango moni mwa maelo nzamba pesanga na koma ko sangisa ba jeune eza fondation ONG to volonté na yo mo kaka volonté na ngata ke jeune na lobi bon to soutenir président na biso teke jeune Fachi Beton aza en pouvoir parce que yango mona 500 ba jeune et l'autre que tambola au c'est moi musala moi 1000 fois même makoki ezanga lisusu te yaona kina ole la gourmet c'est ayambaki sauve même tema moko yepa kotisa ki demande au rapport na zanango eza pa ya gourmet na biso yango ozomona lettre na komela kié nde komela ki bourgmestre ya Masina to pesa ki lettre to déposer parce que na biz moko soko moni yango do terrible ce que boucher na salité moi été toloba en tout cas mvula soki beti bama matarati likolo kuna et matarati likolo ya kosakana te parce que salité est réduit de terrassé tama ya nige mate panzani ba mapango nyoso moniawa to dindaka moi pe bana classe baleka ezate bana classe baleka te to kufeli dia bana 3 na mai oyo badindaki badinde na mai o mona grisser na pont diou to kuve 3 personnes so kena ba rapport na ba commune bo mona ba rapport ya bano bakufa. Donc ça ne va pas yango to so lela pa yemoko numéro 1 Fachi Beton Chabiso Loboko Chabiso Loboko nazado mwana kombata kufa na liti assemblée na papa na yo papa Chen 2011 effectivement sénateur à vie Joseph Kabila yango monta na tali pouvoir oza na place eza biso ba makile tanga yango na koma ko sangisa ba jeune pona ko bongisa po gourmet ça za misu moko ta biso to so monela ye e ke sungai. Merci beaucoup to koma ce que sika bi mayo koya. Merci beaucoup. On se retrouve juste après. Merci.
Donc voilà, tu peux expliquer ce que place tu commis à place. Ah, tu commis ce qu'on a collecté au kaka, au basala, ils a ponté mais basangisa ba bis. De place au monde a succès yango. Yé ce qui salité wane yé, est bloqué, ils sont si mai. Mai anta raison est panzani et côté le bateau banda ba dindi. Connecté rondé yango. Yango moni tito zo le landing to sala comme sala ko kire salité, so to kire salité, mai ya lega facile. Na minzo nenga zabo ce qui mboule beti. Batu ba dinda ndio bomona miro oyo ebukanaki badindaki ndenge omona oyo bauti obakisa miro kwaki nyonso do awa nyonso mona mai mwana kweka siko na place oyo akwei na place ba pont oyo touti do a nde tosa boye moite do mai na ye ava kende foli dusu asala nini azala poelele nenga zabo esalite so nyonso ekangi mai zongi do mai ya kimbateke nyonso ekweka awa Salité oye outi kimbanteke na kanalisation to monaki ya liberté ezo ko suka sko awa. Mai nyonso wana kimbateke bitabe marché don awa. Lidusu oyo soka lekisi mai direct ke matanga. Do yesoka boy mai sali retu batu badindi. Do suksi be mai ya mutuya yango ne bomoni place to ya problème omona ba démarche na zo sala pour tour liboso to sala ki yango to lalaki ba pongi. Mais yo comme na moment moko ça ne va pas. Donc yango tozolela pa ba kontina biso basunga biso gumesa yaki bocha gumesa maboko po acha biso pe maboko po musale sanini esale madoto za bloqué. Ok, merci beaucoup. En tout cas, tu sais vraiment notre gouverneur de la ville province Kinshasa, Papa Nabiso Jean Ngobila Mbaka, côté là vraiment situation awa na commune Masina, cause là vraiment bien makasi tala place. Tala salité ya dégâts. Kini bopeto kenda wapi? Mais après bo voter ba député provinciaux ba lo ba côté. Ah, to voter ba député provinciaux awa, ils a passe. Tu as na ko la vice ministre ya vice ministre provincial, to ça qui na uti ko longwa. Ba mona ka yango comme ba mona ka te. Biso de lo ba vérité. Ta musale salama kiawa. To mona ki administrateur na biso za ko sunga biso longwa musala papa Frank Yanza to mona kire na biso catholique ayo cha maboko to lelaki po no ambe so fime mboma ameka so o etikali wano so mona eza passe ya makato ko tanga te donc o ba sunga so ko to mwana national provincial ba mona biso ko ba mona te donc ayo to ça to ebité do sangwa sila na maile kire biso ker marquila donc ici c'est maile tara to na ministre vice ministre ya finance. Mais tout ça au monde li baku moko te ministre provincial ya finance tout monde ta li baku moko ya côté oté et le côté donc pourquoi ba yebi biso te côté donc tout tali la ka bango to lo ba na kata mai za na ngosute o tu zelo na salité kaka o nyonso zo mona oyo mai ya melami na zelo donc moi akende ezate soko kie kuno mona ka ke mai zo kende ya mkie de zelo bloqué sur mai donc ne to ça to ça terrasse est réduit. De ce mboule beti makasa wa tozongelika bis encore ya bidinda ba pareil tozo perdre na banda kuna bana ba bébé ça ne va pas sécurité bolé carabien côté ozo mo to tambola bino moni mona mozo kale bana abota ba téléphone do ba petit ba kuluno te ba kate mais na secteur na biso nzuza mbombo za calme ba ko uta soki ba zo uta ba côté ya kati kuna ba zo sa ba dégâts côté so que biso to moni to saka nini to kangi yango to ketika na maboko ya la police so jemi awa ba umo ba prendre soin na ye. Merci beaucoup honorable Firmin Mboma en tout cas matembele ya Simandako masua ya Noah mwana mabele en tout cas ekusa pena kitoko makasi soki osungi vraiment ba ndeko na yo ekusa pena bien makasi parce que place obino bozala kawana bango nde bataka bino kaka ndenge zalaka Jogo merci beaucoup pour totika yo message clé nini ko lancer na gouverneur congolais. Ah na lancer un message na to le la gali sungi na bango taki bamoni ba rapport oyo biso peuple to leli pa na bango to tiaka ba pona kusunga biso président république atiaki bango pona kusunga epe place ya koma te baba sala ni bakoma baso aka message na biso na mutema moko et sala bien na sepeli pe na staff technique na bino nde bo sacrifier ko kita to pesa biso podcast TV podcast TV na sepeli to pesa bino loko te mais bo kitika ka pona ko lela population bazo lela na kombo ba tele mission zo tala matro ya kitoko bazo komisa be ma chef d'état be matala place za mabe yango na pesa bino toujours merci.
Merci beaucoup. Donc, kaka Nengezalaka, il est bien s'abonner massivement à la chaîne Abisso Podcast TV. Et en tout cas, il y a pena malam mingi, bomoni population nenge baleli, bilenge, ba papa, ba maman. Non, où allons-nous? Où allons-nous? Les députés nationaux, les députés provinciaux, vous en avez souci à battre. Vous en avez souci à battre vraiment, s'il vous plaît. Vous en avez souci à la population. Vous en avez souci à la population. Merci. On se retrouve juste après. Yabiso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesikoyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever. Donc voilà, nous venons de faire cette notre découverte. La chaîne Abisso, il y a Abisso Podcast TV. En tout cas, un grand merci à vous. Vous s'abonnez massivement. Côté l'émission Bandeliti na suka za pena kitoko makasi. Bon like ba commentaire na bino. En tout cas, vous allez pena bien plus pour mona ki to kenda ki na ngona nenga mabe bozong sibiso ko za la pena bien makasi ka nenga za kele ba mbangu. Kopesa ba mbote bele pa ya ba boss na biso Yannick Malunda mesika Roni Malunda ma pina ba tutu ba partenaire nyonso ya chaîne YouTube na biso ya Biso Podcast TV. En tout cas, un grand merci à vous. Je remercie aussi mon équipe technique. Merci ma caméra la zaki bona artiste Coco Safou ya bino yoyo les lots de la presse congolaise kaka ndenge zalaka. Pourquoi pas ça remercier mon ndeko Jogo Nzila Matondo Kade Nzila Matondo Kado, Kade ya maman charmante. En tout cas, je vous salue là où que vous êtes. Je remercie aussi donc Suzy Oma, sans oublier aussi ma fille Lajan Ndombele ainsi que Julia Ndombele, Kaka Ndengezalara, Papa Simon Foka, Stati à Paris, mauvais Ben Mal le Gola 001. Pourquoi pas ça remercier mon frère Charlie Wayungu, Ndengezara. Babi, bon s'abonner massivement dans la chaîne Abisso. Il y a Abisso Podcast TV. Et ça s'appelle Kitoko Makasi. Nde tomoni Nzila Matondo Kade à s'abonner malamoko. Jogo Mogo yo a beta. A sepeli ça. Nzila Matondo Kade. C'est ma maman charmante. En tout cas, un grand merci à vous. Et ça s'appelle Kitoko Makasi. Vous abonnez, vous likez, vous partagez côté l'émission Bandeli. Tina Souka et Kozala vraiment bien mis quand et puis joyeux anniversaire à ma concert Prudence Sengimbi, happy birthday donc Prudence Sengimbi original. Merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine. Bye. Forever grateful, I'm counting my blessing. My way to a begin cause eleki mingi. Ikolo na seko lekaba. Ute bande di situ benga mabalongi. Always give thanks for the life I'm living. The coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo eleki la kangai. Osali ya kokamu oduwa give in exchange koma ko yemi samai. Liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya seko eleki la kangai. Give to Caesar what belong to Caesar. Yebi solo kumu te pesa nankolo. Obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda. Okomisa njoto etonga makamuna koma komona kokamwa. Ebande di pesuka nyoso to senga ka esi osala. Bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko. Kisa nyoso pona ntina nanga. Ya mutu ya yo pesa nga ofere nzambe tata. Esengo nanga ya libela. Moninga nanga ya mutima. Matoye yo kimi swe moni. Minga kolobe zati Oteme zate mwe misale monani Minga kolobe zati Touti musika esansel tokomi Minga kolobe zati Ya kolobe zati Minga kolobe zati Matoye yo kimi swe moni Minga kolobe zati Oteme zate mwe misale monani Minga kolobe zati Touti musika esansel tokomi Minga kolobe zati Ya kolobe zati Minga kolobe zati